esprit amphia café ba jeune ba boulot ça te so to c'est ba classe mais dans faut parce que classe bana kala boulot ngo mystique to ya dollar komata bato bauteka biloko ndenge na ndenge moto na ndenge na ya koteka omona soso 4000 mosusu auteka 5000 moto na mwalemba to limité kutama petit chemo développer mais ora kuvana na matete komina bapomba kona bibi et déranger vraiment biso tala biso bina bien. Reçu TV émission na mino bolingaka timbela ba commune lelo tozolinga to yeba commune na matete ba fivaka lolenge ni tumeka na koyoka bango. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani papa na ngai? Monsieur Louis papa o umena matete matete akalizala ka lolenge ni papa na ngana za posana yeba akalaki bien propre tout ça. Papa Matiaka moi volume. La vie sont bien, ton vivre bien, mais le lot matériel sont des réalités. Pour ba pétrole pour nous na ba coma donc moi tout temps moi na butu. Mais papa Mateta kala na yebi ndenge bino bozalela ka. Matete daki quartier mboka mo commune moko eza ba école ebele. École ne peut ça ba la éducation. Mais to komo ka moi to komo ko yoka ke matete so kotika boye. Omi bombi téléphone noté et tikali. Pona nini papa? Esprit amphia café ba jeune ba boulot ça te. So to c'est ba classe mais dans faut dire parce que classe bana kala boulot ngo mystique. Là ba petit parce donc faut occuper la jeunesse. Faut ba éduquer jeunesse très bien. Ba biga ngo misala. Comme des licenciés ba diplômé ba fanda banda. Mais makamo simba ngate ba boulot rien. 90% ba jeune ba ça na bonta mbongo. Muso ba bota mi tia daina ba ça na compagnie mon côté. Donc c'est grave. C'est grave. Moi, na boté mais à côté classe ici, je suis diplômé, boulot rien. Tiens d'ailleurs, côté la baille formelle, à confiner bien ngwana. Donc nous avons besoin de mixer dans mon côté. Mais papa, on a eu un problème avec courant na mai. C'est quoi vous vivez? Courant pour moi ça va. Courant le là ce que ni payer on a prépayé on les quotas. Quand on calme. On va quartier ça prépayé ça. Mais oh il a signé les gars boulot ngwana. Pourquoi sont courant 2000 pour payer 2 semaines vous allez moi calme. Ça c'est parce que malamu nini elikana kati ya matete elo nini ya malamu ezaka awa na matete matete calme na ngo calme par rapport à tout ba comme ça ba yo matete kuna danger kuna mo mesure to fane ko matete yana mo calme ça ngo mais biso beto banga ka bongo te papa bino aba sportif ba basana ngo me faut vivre commune moya kuluna penza ande basala ah kuluna penza par rapport à d'autres temps na molière ba kimba c'est que balim ça ba c'est le mal besoin de calme matete bien matete bien moins est-ce que déjà ba kanga ona nzela ba kala yo wa vie ngamo sportif maître ni afani là ça là je dois ça la boxe na là ba qui ba iko na vena biso ko ba masa ko ba daina même ko na doyen vena biso yo pino doyen a kana kata même na boulot na ngaka ça va 35 ans donc il y a pas ni penza ay bani petit bani na foyer na sali chido sali boxe donc ba petit ba ko fukati Nous posons la question pour bandeko o bazana poto o bokola na bango ton ba omono conseil nini o pesa bango po basala elo nini ezozanga na kati ya matete po basala masale za tu ba comment personnel pour bimsa mo penda ya grave même ça grave niti kala basaki bwana bana mtoto basaka dis passer bwana ba père na moya quartier na mtoto na mona daya na bana yine mo bien basali penda hôpital pour ba père na moya quartier mtoto me daya na parce que kufa pona nini ubandeko welela mbongo to nde biso ba gérance ngo sori nini na imite daya sinon unité des ça bien unité mateto dit tout ça ba bien mais bandeko bazali banda mboka bazili kanisa malamu ya kosalela bino ba parents hôpital ndenge nini hôpital ngo umélité baby pona nini c'est que bino ba papa bo weleli mbongo depuis sori nini daya na ba répéter histoire kana bien parce que na moment où on a eu qui biloko emati banini bo vivre ndenge nzambe kaka donc c'est nzambe te biso biso na mboko nzambe kaka fo banzambe ba père de famille mais que problème nzambe kaka conseil nini koko pesa
na bana matete etant que yo papa yo moto koli awa ancien de judoka imezala bakoluka motoki na yo kolia kaka nzambe etika mwana ete malgré bachômage mais débrouille kaka luka maki eloko moko boye komisloka la na sens wana. Merci papa na ngai. Merci. Bonjour ndeko na nga. Bonjour. Kombo nani? Kombo na nga Ange. Ange naza sur oume na matete. Nane grandi na matete. Oume vraiment. Matete bolé les cas mais na tango kala bonda ko ko le ngi. Tindanga to komi na moment on. Ko vivre ndengeni. On attend à parler de moi bien, mais la minute où on est surtout dans la série, et si on va dire, donc ma mutu ko bina bien te etse na bina to landela ngo bien tout on ma titeni ni zala kaka. Mais ce que cause ni les autres sala ke na bino ba jeune beaucoup mo sa kuluna ko mateta kalezala ka ndenge ni ndongo lo ba ke ya kalezala ndeni siko ndeni. Bon siko na matete to lo ba ndeni ba jeune ba tanga misale zate ba parents pe bana bala te donc tout ça na soutien ma classe na l'état pour moi kuluna wana etila po ta ke to sala te to chama boko na biloko ba ko liba mais so misale za mudali matongo atonga soa moya yiba ezala te moya be kuluna ezala ndele matete ba kinasa ngoma be ezala te. Oui, pour biso to yoka ke matete awa déjà pena bisika ba sportif mais lelo oyo to comme ko comprendre que kuluna comme makasi et ça la ko ndenge nini po tongo yoka tongo otambola bat ba lo ba ke matete ana so poti bo ezana batelité au tiki téléphone et ça la ko ndeni bon ça la pe moi sonia tantôt que na moi lemba to limité pour ma petit chez moi développer mais on va na matete comme na pomba ko na bibi et déranger vraiment biso ça la biso bien bien. Mais conseil ne peut pas faire ça bandeko on a pas ça là bobo misamate conseil zaka tu peux pas conseil mais il faut la ba o tu ça pembeni ga to luka misala to tika mobulu pour matete kene liboso mais tant que ba konza mboka ba go kwa kuye biso te mobulu ko zalaka toujours pour nous ne zalaka pour tout chemin tout tant que matite là la vida mais le long notre retrouver dans salon pour nous comment vous débrouiller mais ici marade. Mais salon paysaca musala bon par rapport à la charge de tianga moko na salon et do simba vraiment te simba vraiment te en moto tenga ba poésie va soutenir biso la matete salité pe ko makasi kini bo peto yaki ba buki to terrasse na matete ba bongisa te soma e beti matete ba ka kase ko ana matete musani pena makasi o ba jeune ana matete basala ka poto yeba ana matete musale zate à part kuluna donc mutala pena zate yo entreprise o boulangerie yo ni les zate ya monoko batima machette baboto la pour musale ate. Mais apparemment ana matete na moni ba école ese belé ndeni ni yo zo lo bala moment OK kuluna kaka mteza ko be école na et peut ça bino éducation te comment bon école est en salon mais mutu ko tout la possibilité ya kotanga de ce pela moi muke na ndenge président Félix Atchaki de ba classe au félé yango etali moi bien mais ekunini pena ezate to le la fort to kemba pour la matete kaka kuluna salité mystique vraiment. Mais si ko na matete la police ezala raté pour calmer non kuluna na ndengo zolobela to ndenge ni policier ana matete policier akangale kuluna te policier linga kuti mwasi na mobali ba kutelemi na coin akangi bango do eloko okuti policier ko kanga te nde policier akangela mais autant que policier akanga a réagir policier tala ka rien donc demande ba matala ba policier so kuluna yebuna makuna policier zo banga na ye. Bonjour ndeko. Bonjour. Kombo na Daniel. Daniel oume na matete oto na quartier ni Maindo. Combien d'années au salle na matete Na salle à déjà. Ko na matete ngo umeli na matete awa makamni oyo esepasaka oyo sepela na ngote donc plus kwa malamu mini na matete o koboza ke so poto yeba Namuna ka makamama do ngamuna ka ba kuluna. Ba dérangement nzela. Ba dérangement na pia kapi. Ko ba kuluna bongo elo nini esalaka po bato bakoma bakuluna
Kia kandi sala bongo bakoma bakulu na peka ndesa. Mais conseil nini yo koko pesa bango ndenge yo za jeune bona moni yo ozobuka mbongo na yo pena na mutoki na yo. Bango pourquoi ba préférer na bango ke basala kuluna? Izaka makasi ya mtu mwana alikuwa na makasi na yeso kaza na makasi te abanaka kubuto na batu mbongo. Bonjour ndeko nanga. Bonjour. Kombo nani? Kombo na frère Emmanuel. Frère Emmanuel, oumeli na kati ya matete? Naumeli na kati ya matete na liti 3 ans na matete. Oh, quartier nini? Awa Mai Ndombe. Mai Ndombe. Na Mai Ndombe bo vivra ndenge nini? Bo awa lelo to na confinement. Confinement bo passer na pas subir na piscine quoi. Ah, to na pas si mo ete yaya. Then to fanya na matete na fana Mai Ndombe me to fandi mabe. Tofandi mabe makasi, tofandi mabe makasi, to vivre mabe. On vivre mabe na ndenge nini? Yaya tomoni ndenge biso toza bashare toteka tosala makambo mpenza eza bien te tozalaki boye te ntango corona ekoti na mboka na biso maladi ya corona ekoti tomona ete makambo mpenza eza bien te to ya dollar ekomata bato baoteka biloko ndenge na ndenge moto na ndenge na ye ya koteka omona soso 4000 mosusu aoteka 5000 moto mosusu aoteka 6000 tovive bien te. Sikelo nini ezopousse bongo po basoso emata na prix na ye po toyebi ke so batie deja soso 2000 bino nyonso te po baoteka 2000 te soso ezalaki ntango tozalaki kolone ekoti te soso ezalaki po ya 5000 wile mpe litre moko ezalaki à peu près 2000 mais sikoyo litre ya wile ekomi 2500 tovi mpe bien te kuluna mpe awa etoli kintiaku kululu baboma moye te circulation mpenza na ba 22 ndenge totambolaka eza lisusu te sikoyo baowelela nini kintiaku na ndenge baowelela baobindela nini mpe kulu nango ekoti poda neti na quartier oyo ya kintiaku na ba 22 ba 29 tobima te lobaka mwa makasi na quartier ya kintiaku mai eza na makasi mai penza ekatana après 2 heures lita ekei après 1 heure lita mai ekei 22 heures tobima libanda te kuluna eyosalema makasi. C'est bon ndeko na ngai kulu nango yo jeune osala mosala nini po bandeko wana bakoma osala kuluna mpona nini yo mosala nini osalaka po opesa bandeko do mpe conseil bayokake yo jeune boye ya age na yo ozodébrouiller mpe bayokanga ndenge nini ezaka makambo depuis ka corona ekota nde bakoma osala makambo wana. siko problème ya mai nayoki outi oloba ake mai eyaka 22 heures courant mpe na basi eumeli mikolo mo eyaka oya bongo to ndeni eyaka nango me esalema ata 2 heures kuta te sokurise mai mpe eumelaka nango ba 2 heures kuta te omona mai 20 minutes courant mpe ekozala kinaekita ete ane nini makambo wana bandi kosala depuis ka entré ya corona eyaki awa. bonjour ndeko na ngai kombo nani nasima mpe na kati ya matete bane nini osali na kati ya matete mais quand même oumeli sete eza ebele makambo nini elekaka na kati ya matete boovivre ndenge nini na matete makambo nini ya pasi oyo ezolekola bino na matete en réalité nayebi vraiment bavie ya bato te wana oloba oyo biso mo tozosibir na matete ya vraiment toza na biso bien mais par rapport ya kovivre ya vie sociale tozokende kobe makasi donc tozokoka te mabe na ndenge nini mpona moni ozoteka namoni ke mbongo efanda na poshe ebikoloba bon moto nyonso na vie kozwa difafami so luki te okozwa mbongo ya mabe eza oyo ya komiba
yibi wala ne ya mabe mais on a luka na mutoki na nga moko eza ya mabe te vie ezokende mabe tanke misala ezali tozolukaluka na biso na misala ezu misala bokamba confinement oyo ezoboma biso misala eza te tokovivre ndenge nini ezoboma bino ndeni na yo timikonza leta alobi te bofuta mbongo mai te mbongo courant te boviwa ndeni ndeko na ngai mamatika régime ezoya kotika parti sinel ezoya kotika parti touti kofuta mbongo mai seke eza ngoya lokuta bon biso toyebi te mokonzi ya mboka alobi me parti ya régime ezo bazopermettre biso teke tofuta te me tozofuta tout le temps bazoya na baparti tozofuta bango mbongo tout le temps bafacture ezoya ndeni me nayokaki te bacourant na mino ekomi ya crédit non biso a mopanzi oyo tozaka na bato ya mopanzi kuna akeli leti boye lelo 3 heures jour toza akura te sikoyo oyebisa biso matiaka mwa mama wana eza ondenge na ngai mekambebi kaka mwa ndambu sheri eloko nazosenga na bakonzi ya mboka vie sociale eza mabe makasi babongisela biso vie sociale bana bazotanga te toyebi ke maladi eza na mboka mais to ya dollar ezokende wapi babayer mpe balingi kotika biso balocataire te ntango explike bayer kodute komi ya moswali nde baexplikaki bango balembisa nano mpona confinement me nayoki ana mateke awa tobanga mateke na ngai babikela mateke soona mwasako mondingana mibomba okaka kuba ibotoli ngai se vraiment ana ezalaka bongo eza bakartier mosusu ndeti biso a kuluna ezalaka biso apoyokaka babomaki bakotele ndako eza pasi bavandete lepong tovandi yango eza mokueleelangisana bisonyambana singa ya defoi te bakosana na bango te bakosana te bareite ezali eza bakomi na quartier na quartier biso ana mai ndomio na bakote mosusu nde epase elo nini ya malamu basalela bino na matete oyo bosepela nango oyo bomonaka bosortuvaka mpena so bomona ngakoma azanga na nyonso bamonana ngai ya malamu te ya malamu eza ke vie ezala bien bacouple tozala bien na bafoye na biso liboso ezalaka mibali nde bazobokola biso basi ya lelo koka biso basi tobokolaka mibali omoteke pasi tozokende wapi susi na biso ezali to ya dollar ekita dollar ezokende wapi régime ezoparti tozofuta dollar yango ekomi combien onga nayebi ke eza na 10 000 1 dollar eza 10 000 bien là tu te prends dollar ekomi 20 000 ata yo moko ya lelo soke na 10 000 francs na oyo bongo biso bato ya bana tozosuki $10 nde siko koteka na ono ozoteka boyo oteka no kitoko esikoloba te kosolo tobanga nzambe koteka nzambe awatiani lelo baoyo nzambe nzambe epanyaka bango mwa mokie matemela bana ezomonana merci ndeko na ngai nasepeli ndenge nayambi oboexplike biso nga mpe nasepeli tosengaka na bakonzi ya mboka babongisela biso vie sociale na biso ezomarche bien te tozolela toza na bana batika biso tosala marke baconfinement mais bapermettre biso bambongo esirkule. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Mama Karine. Oumeli na matete. Oumeli. Au quartier nini? Au quartier Kitiaku. Kitiaku. Pour vivre ndenge nini na kati ya Kitiaku? Kitiaku. Luneleki na Kitiaku. Tumbala bitu ba mikonyoso. Luneleki. Bakonza mbako fa solution koto. Nzela eza ubuka na nzela mai soko mbula soko betia mai etonda kama bato balekizati. Nzela bukani na cause nini? Ya mbula ti. Kisensu kuna mabele bango yaka wa nzela za kobeba mabembula. Bakonzi ya mboka kaka kolia bafufula bandako na bango babongisa nzela ti. Mi toyebi ke babongisela bino nzela batiela bino baterase bino nde boobongisa te to ndenge nini? Mabele utaka kuna likolo nde yaka kobuka na kisensu. Bakonzi ya mboka basele wote babeta libanda kaka kolia bandako na bango bafufu.
baintérêt na bango moto osouffrir toko bakokima sikoyo vie sociale na bino boodebrouye ndenge nini dollar pasi de dollar likolo biloko pasi kolia ekomi pasi okende wenze omata kitoko moko ya liboma ya wenze okokosha biloko olia pasi kolia pasi liboma na ndenge nini biloko kuna eza biloko cher moins cher wa biloko cher dollar komi soki 10 dollars komi 20 000 mosani baosala mosani baosala me namoni ke mokonzi ya mboka ayebisi bino ke courant ezo ofele mai ofele meme ndako ntongo ofutela soki batika bino ata 3 mois mabe eza wapi ya wapi totikala omona yango te baya so bamoni fin du mois nde batiki courant so bamoni fin du mois batiki courant soki bofuti moko ya courant ekomi kende makambo nini ya bien oyo eleka na kati ya matete oyo ezalaka mpe na matete oyo bino bosepelaka nango bon na matete ya transport ezalaka nango bien transport eza bien okende partout ozwa transport ka wana mais mama otouche mingi point kaka ya kuluna siko elo nini ezopose po lelo bana bayokana te avino na avino ezoyokana te mpona nini bon misala eza te na mboka so misala ezali bana wana baotambola baopesa bao banosala te misala eza te mais apparemment matete na bino mpe balobaka ezaka ne baza kuluna nde efandi nde awa pene bino nde batitela boansenya bango mpenza esala bino nde ntongo oyokaka ke matete kokokota te fino te kuno oza chaînette moko ya orbe fo batela mpenza oyoka bakokatwa yango esalako ndenge nini mpo otambola na bakomini mosusu otambola lese oye awa okokuta mpona yebi matete ya kala baekole eza oyo ebele mais bamaître sportif baza nde awa mais ezakala ndenge mabe te mais eza teke mpona kuluna mais bamaître sportif oza nzoto makasi siko lelo oyo ekomi ya kuluna olobi nini bon bamaître volontaire bazali bakanga na bango mais batia biso mpe sécurité basoda bafo bakita boye basoda sécurité foza makasi bamaître volontaire basala mosala na bango mais ntango bakende na parke bafuti bango mbo babimisi bango environnement la police eza te la police côté eza te mais bino boloba te baloba bangai mpo batia kota awa kota tinialo batia te tinelo bangai batia kota tinialo batia te mais faut bodéclare bokende mpo batiela bino mpo bozala bien todéclare toyoyisa bango tokendaka kaka na mabiro conseil nini okokopesa conseil toopesa na bango basala mosala malamu soki te tokolanda bango biso tozosouffrir bango baza bandako na bango baolia bien tokolanda bango kabila azonga na ye mama mokonzi aza yo osepe nango te eloko mpasi yesu makasi koleka mpasi yesu makasi mpasi na nini mama foto oyeba mpasi par exemple kolia ekomi mpasi donc vie sociale ekomi mpasi ya makasi biso olingi vie sociale soki abongisi na ye te olinga ye aza mwana kongo te olinga ye mais il faut koexplika boyeba yoka abongisa bana batanga bien basalaire bapapa basalaire mais atie bino école ofele batanga bien ndeni apesi bino école ofele ekole yango lete batangisaka bien te batangisaka bana bien te bana na classe sali moko mwa 100 élève otaka ndeni bonjour ndeko bonjour mama kombo nai kombo raja raja oume na kati ya matete nabotama na matete bajeune ya lelo na matete bokoma kovivre ndenge eloko nini esalaka bino mpasi na kati ya matete oyo ezoevolue te apropo ya bajeune bon en réalité des choses tovivaka mal na bacondition ya kolia na nyonso na baservice na bakuluna madoma mutuka ya mabe bakuluna lelo nini ekozaka te tino jeune kitoko lelo oyo déclaré bon en réalité des choses nga esaka na société mais na minute oso ezalaka c'est le confinement eza bloqué bloqué mpona confinement mais ndenge nini ovivre na ndako napipaka mpona bombaka selon ngai soki nabombaki te mais na miso belanga vivre te réputation na yo na matete réputation ezobeba po na bino bajeune bolukaka te bodebuyaka te bofanda na bino kaka sportif na sportif est-ce que eza normal nous les gens de matete totravaillaka makasi toluka mbongo makasi eloko emakaka biso c'est quoi activité oyo toza na commune oyo eza te neti na matete place oyo jelaka otelema aluka mbongo eza te place jelaka okende alia eza te ekolo to sécurité asala eza te eza te ndeni siko difficulté nini pene eza mpona bino bajeune a na kati ya matete de un d'abord to basportif bana confinement club ekangama tosala te de deux
oza na bana bape na basi tofutaka bandako tofutaka kobeni tobafuta biso na kati ya matete mosala nini eza awa mpenza kwa bino bagene na matete mosalaka mpenza mosala ya malamu basalela bino bacréela tout justement merci en réalité des choses na matete oyo bagene nde badébrouillaka selo ndeti nafandi boye pusu simba terase bofongola sala boye tinele bokombola aide mo boye bapesi selo normal eza nde bongo kovaka bongo namoni awa liboso atende eza boye yo jeune ofandi okoki kobongisa te tobongisaka a chaque jour stade moto osala batraitiare tokobongisa lobo oya boye moto amelishi aye abwaki mutamelishi aye abwaki asomi opi abwaki na terasi asomi so lini abwaki na terasi tosalaka asalongo ya chaque jour biso oyo bagouvernement to recharge makambo oyo soko mosala ya bourgmestre na matete mosala nini na matete oyo mosala ya bourgmestre na matete eza nini tala nzela tala bakanifu tala salite eza réflexion tosalaka déjà selo biso ti bapesa biso babeshe bapesa biso barato toza barato te ya gouvernement toza na beshe ya gouvernement te bovivre selo protection nde boyesa biso ke to se protege selo kashi nana kashi na ngai yango nase te naco tosolo oyokanga bien so kisa tongosola bien tovivre pena mal mabe tokoka mambo te okangeli biso baservice tout confinement ono yeboye tokoka te tokoka pena te gouvernement azali tocharge ya makambo bagene baosouffrir makasi tovivre te tokokufa message nini oyo okopesa na gouvernement bon napesi message asili mobila gouverneur na biso azali biso bacharge na makambo ezolekela biso awa tokoka te peuple akomi na suka ekomi pene na suka merci ndeko na ngai nayoki siko neti nga nakosiporte nzala eske mutu mosusu akosiporte nzala nga lo nakolala desho nalikaka bongo siko oyo wana kuna alalaka bongo esprit neyelela mutu un jour naye alimité par jour bapote 1500 par jour imagine toi d'abord est-ce que c'est normal non service travail travaux forcé mais mokonzi ya mboka alobiki abengi bato nyonso oyo baza libanda ya mboka baya batonga compagnie ekesunga bino mpe bagene batongi yango déjà mais eza confinement nde mutu efreinant est ce que bapraticien wana baye déjà c'est au confinement docteur mouye mabike maladie baka ezobakisamaka kaka jusqu'à maintenant siko toyeba te bato maladi bazovivre baza wapi na hôpital nini toyeba te beso presque baozoa wapi toyeba merci ndeko na ngai na bonjour ndeko kombo nani je m'appelle Sylvain toi na quartier nini toza na quartier Matende justement entre Kitsaku Matende tokiti na matete po toyeba kovivre lolenge nini na kati ya matete akala ezalaka ndenge nini po lelo ope boovivre lolenge merci tobanda kokana ntango c'est une commune tout à fait dangereuse matiaka mwa voir merci c'est une commune tout à fait dangereuse auparavant mais tomonaki mwa changement moko ekotaki na kati ya matete mais en réalité oyo tokomi kovivre mikolo ekomi neti ntango akala ntango ezalaka matete kano ezala matete ezalaka danger dernièrement totomona kuna makasi ebundamaki awa mais toyebi te baoriginaire ya baaction wana eutaki wa oyo toza kovivre na kati ya matete semba tout à fait du tout bon toza kovivre baévénement moko donc bacriminel bakoti na kati ya matete bato ya mabe bakoti na kati ya matete donc toyebi te tokoloba nini kana liboso ya baautorité marke na tretier liboso ya bato omona lelo soki peut-être kuluna moko tokangi na kati ya avenue dernièrement tokanga kuluna moko awa tokonduit etina dema kuna 2 jours après tomoni kuna wana babimisi kuna lobi so ekokommettre baacte wana tomemi kuna 3 fois 4 biso mpe toza bato tokolemba na biso l'état azolemba ye kuna pourquoi pas biso bato tolemba ye donc eza problème mpe ya baautorité problème judiciaire ezwa problème ezwa nini solution mpona bato wana
nayebi ke mateta kala oyo biso toyokaka eza commune moko ya basportif mais lelo oyo okulu na ndenge nini ekoti ndenge bozodeklare bozosala mpona yebi baekole minene eza awa na kati ya matete ebele siko mpona nini bobebisa éducation ya matete éducation ebebi ça dépend bamosusu mpe bazokota na kati ya matete soit disake baza bana matete me bakulu na mosusu bazoutaka lemba bazoutaka njili bazoutaka kisesu na babutu na ba 19 bazoa kobebisaka matete soit disake bango baza bana matete alors qu'en réalité baza bana matete te bien sûr ana matete eza commune moko basportif batuna na kati ya matete tozala bato ya makasi mais ka bato ya makasi wana bakoma bebisa baréputation ke bamaître nde bakoma bebisa matete mais en réalité eza bana bazouta na bacommune mosusu bacommune voisine nde bakomi plutôt kobebisa matete pour l'instant mais mpona komona ke alors mpo mona ke sportif soit ya matete ayebani ke abunda kuluna obi asala moto mabe na kasi ya commune ya matete miti oyo eza nango te tozomonaka bato bazouta kisesu balemba partout nde bakomoya kobebisa matete na biso mpona bamai na bacourant ezoleka ndenge nini ana bon mai na courant pour le moment tozovivre quand même moi bien mais heureusement que tout ya bafacture nde tozolela makasi neti biso na kati ya lopango na biso tobanda kofuta nani snel ebanda koya ba 11 000 12 000 mais pour l'instant mois de mai batina biso facture 18 500 francs alors tovivre ndenge to wana ya 11 000 à 18 000 euti wapi baexplike biso euti wapi po normalement tokovivre bongo te nayokaki bafacture ezoya ofele pendant 3 mois bakati depuis mars avril na mai mais bazoyela biso courage mokonzi abaki 3 mois mais mois de mai bayebi biso facture toyebi te soki mokonzi na apesi bango encore ke non il faut bopesa bango facture ya mois de mai biso toyebi te mosala nini eza awa na kati ya matete oyo bachaine basala en réalité mpona koloba mosala eza te mosala eza te awa mosala eza liboso neti ya bajeune ya biso bamibali neti ngai na milongoli mpona azalaka na batiti ya bakuluna wana te en réalité kuluna kimoyibi kokata bato basake na kati ya batinel donc batinel eza insécurité totale na kati ya batinel même tinel eza quelques mètres na biso chaque soir bamama bautaka wenze awa ntango bazoya balelaka awa mpona basaki na bango to ya mortalité ya insécurité peut-être ekoti na matete ebele merci ndeko na ngai bonjour papa bonjour mama oumeli na kati ya matete bon nasali mwa mikolo me nayaka nazalaka na bakongo central bon papa ndenge osalika mwa mikolo na kati ya matete ovivre ndenge nini en tout cas biso à partir de 96 tobandaki kolia na kinshasa soki toye tozokomela na mai ndombe 29 de mai ndombe mais ezalaki boye te na mokolo ya lelo vraiment sali te au numéro 1 biso bavoyage tozosouffrir nzoto mobimba bangungi donc soki boye kaka vraiment eza propriété eloni ezokoze baproduit wana bon bamai tala sali te bazobwaka biloko na bapoubele donc vraiment eza propriété fo bakonzi ya mboka bayeba batala nini bakokosala mpona bachasse milangi oyo bazomelela mai bazobwaka na baterese bamama bazoteka vraiment eza propriété mais jogo balobi ke bino nde bajogo osala propriété te ya baveni oyoki papa ndenge azodeklare yo likanisini kama fois ataka bayela biso moto donc biso moko nde motu tobotaka donc moi tiaka baveni mingi eza biso moto yango tobayekisa yango bayaka biso mo bajeune un moto esanganaka ndeti oyo ndenge ekomi biso moto osala ngo te esana mwa gouvernement ya ede biso donc tosala yango biso moto dernièrement tokota bazeli wana donc komika bongo fo mwa gouvernement ya aide biso na mwa biloko wana ezokota bamingi na bapalin bandenge moko tozosouffrir à fort mais propriété mpe ezalaka yo moko mpe mokolo lupango mpe mokolo aveni akokosala mpe propre ya aveni tokokozelaka te bakonzi bakita baya basalela biso yango nauti oyebiso biso tosalaka yango ntango tozosala yango na mopanzi yo ntango osala eloko liboso lupango na oti motu mosusu ndeti bakamio elekaka boye ecumbolaka na biso tona mabanga te toyaka tobongisaka biloko wana esenga gouvernement wana ya gouvernement mais papa nayoki kaka bodeklare gouvernement abongisela bino bino moko mpe bokokozwa solution te tokokosala me tala neti esengeli kaka donc te bakonzi fo baange ya
efongola so batinele oyo bamai ezokangama bangungi sikoyo soki totali bien neti makambo ya tifoide mokolo lelo ezofrape biso bakinoa makasi parce que esika tozolala bangungi bazokota tozolia banjinji donc biloko ebelebele salite solo ti ozotambola vraiment kitoko te eza ta elanga mais on dirait tozaka tambula tala mai donc vraiment ma sœur vraiment eza propreté tosepeli yango te. Merci bandeko na ngai. Bonjour ndeko na ngai. Bonjour maman. O toza commune. Toza commune ya Kisenso. Quartier ni? Quartier Muji. Na sero women na kati ya Kisenso. Na women na kati ya Kisenso pona botami na Kisenso na koli na Kisenso. Difficulté nini bozala na kati ya Kisenso? Onde toza boto yoka na Kisenso bozala na mino makasi. Bon, to vivra na biso bien mais ça va difficulté au toza na kati ya Kisenso awa. Ba difficulté ça vraiment tellement moi mingi. Po toza na kati ya Kisenso premièrement na nous difficulté toza nango nzela biso Kisenso en tout cas eza moi pasi yango esalaka ke transport eza biso moi difficulté na tongo pona kobima po tara kozala na Kisenso obima koma matete vili moto apambo ozana moto ka Kisenso awa tokoma matete distance à 5 ya kokosa 5 minutes na nzela po koma no matete mo futa 1000 fois bon ba difficulté no toza no yango wana deuxièmement difficulté toza no na Kisenso eza mai mai na biso ya régie des eaux bima surtout to ebiti mukoto mela mai ya régie des eaux po mela mai ya régie des eaux fo bima libanda soit ok limité ok matete nde okoko mela mai ya régie des eaux mais so oza kati ya Kisenso mai to mela mingi ezaka ya forage mais to yoka ke batila bino ba pompe bon ba pompe batela biso eza o ya régie des eaux te po ya régie des eaux mai bima lisu te ba pompe batela biso ezaka bata mawaba ya à moins du bon quartier wana baza ko souffrir commune bazo souffrir tento to koma to tela ba moi mai pour que baza bien ndenge baya batela biso moi mai moko na Kisenso awa toza mai na biso ya paro awa toza mai ya fikir ndeze eda biso moi que batu bazo moyen on vivre na mai mais to yoka ke na Kisenso crime ya makasi est-ce que c'est vrai? Bon ce qui mutu abi que crime na Kisenso eza mingi c'est que mutu wana aza étranger po soka zaka ka mwana Kisenso soka bi crime ezali bon wana kokokosa parce que biso wana Kisenso toza na crime te okoko ibuta wapi ozoya Kisenso awa okoko koma nda kuno 1 heure 2 heures okota à l'aise crime ezate donc toza à l'aise vraiment ko bino ba jeune bo vivre ndenge nini na confinement o awa na Kisenso. Bon ce que tozo vivre par la grâce de Dieu Zambenda osa biso ngolu ya kovivre na mwa maele wa pesa biso muke ya musala to osala onde bomoni to osala wa mwa maele wana nzamba pesa biso yango to boka pe ko vivre mwa ndam. Merci ndeko na ngana la kitana pusani. Merci. Bonjour ndeko. Bonjour. Kombo nani? Chimene. Oh quartier ni Mujinga. Commune Kisenso. Lolenge ni bo vivre na kati ya Kisenso. Vivre kitoko, vivre bien. Difficulté ni bozana na kati ya Kisenso okopoko expliquer biso poko ye. Kaya courant na nzela. Ka courant na nzela? Ah. Menga na yoka crime ya makasi. Crime ezalaki makasi na mikolo tovandi mwa kimia ndambo. Tovandi mwa kimia ndambo, crime mpenza ezalaki makasi mais siko tovandi mwa bien. Siko tovandi mwa bien? Ah. Okonseye bango? Ah. Siko na moment oyo ndenge nini oofisa ndenge ozoteka boye koteka ezokende yango kitoko koteka eke kitoko te mpo bato bavandi na ndako ebele bato baya kosombaka biloko bango nyonso bavandi na ndako koteka mpenza eza te koteka eza te eloo ni esalika ekoteka ezala te mpo bato bavandi ndako bato bazobima te mpo bango nyonso bavandi ndako bambongo eza te yango wana tozoteka kitoko te siko bamai ema te bandako ambedane mai ya régie des eaux nde ewumeli po ebimaka te tokoma kosalelaka bamai ya fikiri tosalelaka bamai ya fikiri mai ya régie des eaux ebima lisusu te sikoyo tokoki oloba nini na population boyebakisela biso lisusu bapompe esuka wapi esuka ntina tisebe kaka na Mujinga kaka yango wana kaka babakisela bino bapompe babakisela biso bapompe nzela mpe ya Kisenso esila
l'école a bien côté ezali ndeni éducation ba les kalolenge ni côté côté dit que la question c'est donc à l'école ezaki l'excès ba école ezali ba pesa pe ba formation ya kitoko mais eza penza mingi te ba bakisa susu na ba école ka école ba bakisa biso na ba école. Merci mingi baladi ya Récit TV pour découvrir oyo et les camarades ya matete yango wana tokitaki po tolanda bino moko bolandi po s'abonner makasi vo vivre et en plus bolandaka ngo bo bato kokomela biso vraiment oyo eza kati oyo bomoni po tokobanda kopesa bino ka elengi kaka ya koke koluka kaka bakomini nyonso tu tokobanda kotambola po boyeba elo nini oyo elekaka kuna po bino bato boza libanda mboka emsu bokanisaka façon babanda kovivre kala yango yaka bavivraka bino mo bocomprendre diti matete omoni o matete bato balobi yango wana bosabone makasi napesi mbote mingi na mama Christelle Pelewe napesi mbote na papa Bruno napesi mbote na baréalisateur nyonso tu ya Récit TV napesi Christian notre caméraman mbote ebele napesi na chef nanga Gilov napesi ye mocorton wana pena mutu oyo omonaka lelo ngai bobe lulengi asimba micro boya banda kotambola mpona découvrir bacommune eza grâce ya bachef nanga nyonso tu baza kati ya kuna napesi mbote na notre mama Christa Pelewe notre mama quoi yende mutabombaka biso yende mutabatela biso eyo ozalibaka na bwako te po yo yebani te na bwaka na bato bayebani ndeti mama Christa Pelewe yende mutayebani kwa yango na bwaka ye napesi mbote na mama na ngai mama Vitaline Bingunia ye wana pena va en France kuna ozo gros bisous na ye wana notre maman pour s'abonner belé et que ça la bien ce que vous pouvez se remarquer derrière les alliés pour changer pour te bondissa na beaucoup le bébé qui peut s'abonner numéro ngai ou ça pour ça comme la WhatsApp plus 243 089 15 31 875 plus 243 89 15 31 875 wana bokokutana na bobe tulenge ba to ya dollar komata bato baoteka biloko ndenge na ndenge moto na ndenge na ya koteka omona soso 4000 mosusu aoteka 5000